bonjour, bonsoir. On a zakane sengoto na yaka devant famille Bota. Babi famille Bota sûr. Famille Bota de Belleville Candila, patronne. Balobi maman la bango vedure poutine de l'écriture. En écriture vraiment. Et ils ont mon ami sur Bandikola. Bandikola na sexe binonan. Baby l'on est tiré là hier pendant que c'est l'émission. Oh baby. Babi spiritus ndé ma campagne ko nga film o Belleville a tapé bandeko nem film no eza somo eza ma tête je vous dis babi a kangi Facebook Belleville a kangi Facebook na film oyo a kangi partout a kangi na biso ba poster ba commentaire je vous dis non pas moyen. La tangi ba commenter miss lembinga na ko kalisuti bandiko na famille Bota na ko kité na kolo ko tanga ba commentaire mais cette fois-ci na ko kité bandiko na nga balobi Poutine number 1 bandeko sko botu na ngali kambuni ne boti na fina minene boti ba tuka kande ba commentaire kaka bandiko famille Bota na pesi bino na mbote pona bosa na bandika mbamo esengo mona na film o comprendre na pino bien beauté et puis bande ko la biso ba pour la première fois biso na famille Bota tozala ka bongo so peno ko pour la première fois vraiment la sengi na o s'abonner na nous et o s'abonner o cliquer na cloche de notification pour qu'à chaque fois ce qui te publié et o zo ngomba la mako OK biso tozala ka bon babi ça c'est la famille babi faut pena famille à solo famille à sur famille Bota de Belleville Kandi la patrona. Voilà. Bandeko. Neli des choses. Ne kolobela lelo. Neli kolobela film na biso. Et puis ne koloba na biso pour la makambo Italie voyage ya maman déjà. Aza déjà. Na nzela. Ozomona. Ma Belleville déjà na nzela babi déjà. Bruxelles déjà. Ezo kweya d'arriver à ma Belleville. Ne ko yebisa bino nyonso oboza na Bruxelles baby ke événement na biso eza le 8. Babi to liana ba orphelin, to liana ba veuve. Ya wana des rôles au don au maman nzamba pesa Belleville Candila patron yango azo sala. Babi dîner wana kana kambongo mukie. Na ba héros na bino ka bino boza kuna boyebi. Bon en tout cas tout ça l'économie les 8 babi les 8 samedi ezo yinda kuna na Bruxelles. Alors na ko beta c'était famille Bota nyo sur Bruxelles. Bozala na pona ko recevoir maman Belleville Candila patrona. En tout cas information et pesa maki ba pesa ki information te toyebi ki information et pesa maki to senga ki maman ko ki ça ba voyage ba brusquement te to ça besoin to yamba maman voilà maintenant le moment maman Belleville aza déjà na nzela makolozi na nzela azo koma déjà Bruxelles donc ibo yamba comme il faut bota la maman ya famille Bota wana bozo mona maman to pesa bilé qui toque. Ya bilengi to lengo avec appétit ne fit babi lobinde finale. To ko ya ko sala ngana bino analyse ya kafu. Ya appel kaka analyse ya kafu babi lobinde ko yinda voilà. Bota la ye. Maman ya famille Bota. Babi moi si nzambe. Moi si ya couleur. Ya chocoté ya nini te babi couleur d'origine. Botala. La patrona. Yo katangwa sika kama mabunde koti. Mama bella. Yo bongo na biso. Babi moi si nzambe. Botala. Est-ce que bon mon voilà. Na mbisi bino babi wala mama ya famille Bota babi respect. Na mama famille Bota. Balobi respect na mama ya famille Bota. Maman ou écriture et tout ça. Écriture na maboko veut dire écriture. Bande kolanga, sko tellement que na zongi dans lisola film to zonga lisus après. Pour ba il qui mangate. Tellement que film na biso est tapé et frappé, je vous dis. Babi dans 3 heures, toi dans 20K. Film est frappé côté kuna balali. Babi côté kuna balali. Babi parfois balali.
na biso la minicho film ni ko sala concurrence na film la spiritus ezate famille bota na marché ezate film mon côté na marché ils ont la concurrence na minicho na spiritus ezate ezate je vous dis alors boyo kasiko makamizo les cas quand les à la na Facebook na continuer sinon ba publication ba publication na kota na ba commentaire ba ndikolanga na bandi komona na bandi komona nini boto nanga nini boyoka ba commentaire boyoka moko kuna bandi oh histoire oyo eza histoire vraie histoire o ba bete l'histoire nango na Facebook ça fait longtemps bout de temps ba bete l'histoire nango kala mosusu abakisi mais histoire babeta on a Facebook histoire vraie mais pour que ça n'attend pour tout là ça vraiment na kacha ben mais pour na kopona ba acteur pour ebi maboye c'est belle vie aza intelligente malgré na linga kayete mama nangaye bande ko boyoka li solo voilà commentaire au fond la chang alobi mutu moko alobi histoire o eza histoire vraie et ezala qui na Facebook et les cas déjà ça date de longtemps ok et puis mutu maman na biso pe maman so pe na yebi na ngate Sommer Korman anika moko baba pour bandi kunanga boyo kasko lisolo alobi mais pona kopona ba acteur famille boto boyo kanga mais pona kopona ba acteur po ebi maboye c'est belle vie aza intelligente malgré na linga kayete mama olinga te plutôt olinga ke ka bongo boka musanga tinde bol bakato olinga kayete ndesinga pena bini na sabena ko jamais ko se permettre na linga ka sila te non muto nzamba kela mo nzambe oza na ope kimi obi peke malgré na linga kayete non yana sens te toza muto osa musala to sala to linga musala be vito musala sile mais jamais to koma ko yina c'est pas on est tombé ça là mais c'est ce que tu vas que tu ici la terre c'est juste que tout ça promotion il y a belle vie mais c'est pas dit que pour le moussa la belle vie ça qui toko mais c'est pas dit que tout comme à la niveau ko ina peut tu peux na commentaire obi pe que malgré na linga kayete bande kolanga oui ça fait très mal hein ça fait très mal après moussa ça kolobabi c'est que eza histoire digne d'un film alors talandenge eke kitoko biso tozwa occasion ya koyoka yango na Facebook te tomoni yango kaka epa ya belle vie na film donc bravo à toi Poutine de l'écriture ozomona franchement spiritus eza suka famille libota consommer notre film moko lobi maman Marie-Hélène ayebi nini azo sala na scène réaction ya Dacosta nde nazo bangela vini okusele kaki bande konanga nayebi bino film o etapé félicitations Poutine ya écriture vraiment en vérité dès l'homme car l'esprit. Voilà ba commentaire. Vraiment film oyo epesi pasi moko d'accord sana maman Marie-Hélène ndenge ba leli singa moyen te vraiment. Félicitations belle vie Poutine de l'écriture la patronne. Vraiment na leli comme pas possible d'accord sana na Marie-Hélène boza somme. Bozo ka ba commentaire. Commentaire mon sous film qui toko vraiment moi si maillé les bravo belle vie de nous famille Libota. Bravo maman belle vie. Et il dit akaba commentaire lelo. Vraiment film au spiritus est un meilleur film. OK. Vraiment belle à richesse na théâtre. Voilà. Merci beaucoup. Toye tozoya.
tozoya bande konanga écriture et sa belle vie tozoya balobi ande suka babi somo na episo spiritus nde makambo spiritus nde makambo un film voilà commentaire mususu Jocelyne Kilungu alobi boy un film rempli d'émotions vraiment casting kitoko idée kutu koloba te Belinda Belleville officiel, ces deux acteurs méritent un prime, s'il vous plaît. D'Acosta Moukina, les coachs et Marie-Hélène Lotakar, ils ont tapé. Voilà, Poutine Oyoki. Poutine de l'écriture, Moutou Alekiye Nakokoma, ba film Azate. Je confirme. Je confirme, maman, je confirme, madame. Azate. À cause à la pété. Je vous dis, commentaire, mon na moni, non, Batubaleli, na film Obandi Kolanga, histoire Oyo. Omoni bandeko, na kachino, commentaire, izebele. Tokyo lobake, histoire ale se betama, Poni tolobake ba masolo makambo ezo bete meza ba réalité te. Eza réalité te meto leli, eza film meto leli. Yo kanche za landeni. Monsieur yakala ba inspiration, monsieur okoki obetolo histoire. Muta betolo histoire. Mais soko yebi ko pesa ngo valeur te. Soko yebi ko komate o dispatcha ngo pa batu ndenge belza sala casting tout. Ya. Oko kapete même histoire au belvia ça ba ko pesa ngo mutu muso akoma ka mo pa ko kipe ko akokipe ko sala pe loti. Ozomona. Au moins ba bimison différent ba mi balé. Parce que mutu wana ayebi eloko te. Ozomona. Alors ton dit maka musala mutu soka sali musala na sali musala. Mutu soka sali musala faut qu'on dit ma mutu to tika ko luka ba raison histoire bête non. Totika ata histoire bête mandenge bimimbe elobi na mutu wana alobi abi ngana na mona na ngana na Facebook te. Ngana yoka na ngana na Facebook te na mona ka pas Belgique. Ozomona. Bine bato ba confirmer sur ba deux personnes te que na fait biso to mona biso ngote. Biso to mona kaka et pas belle vie. Donc pour dire que to za na biso pe kunati. To mbombo boyo ka boyo biso to za kunati. Biso c'est to moni film c'est pas nani et pas belle vie. Na kata chaîne na belle vie TV. Na ya komi kuna obino boyo ka ki histoire ba acteur bazala ki te. Histoire bino boyoka qu'est-ce que acteur bazala ki te. Est-ce que batu balela ki lokwa d'accord ça lélité. Est-ce que batu basala ki lokwa mourir na salité. Les gars ils ba beti paka. Mais pour vanda boy c'est grâce à Belvi parce que aza na mutu et bino maman o ba linga ka été ye moka lobi po e vanda boye fo mutu na za mayele. Po eva mutu kuta lingale Belvi mais tanga lobi bongo c'est que ayebi c'est qu'à reconnaître que Belvi aza mayele pe aza Poutine ya solo ndi ba bien que Poutine to bien que Poutine na tine ezaka ya solo ezaka vrai ozoyoka alors famille bota en tout cas partager film oh spiritus nde makam babi spiritus et kangi et cartonné et kangi masolo. Et Kangi Masolo, je vous dis nulle part ailleurs. Moussou Kouta plus le lobby, en tout cas, ministre de la culture na art, Bocha Belvi Missou. Faut boza Belvi, Bocha Missou Pendapo, Azo Koma, en tout cas, Aza Moutumoko Yakozoko Bomba na art vraiment, ko PCMO ba fonction. Ya, kaka na ba commentaire. Je vous dis, spiritus c'est indi. Dès que vous avez des gens qui ont na boutique, vous pas tant tanga ba commenter ba film na biso, ba commenter ba poster na biso ba poster ba film na biso. Nous attend ko tanga. Pour tout le monde niveau ni le film est talami. Ozomona. Donc film au Belvi a tapé, je vous dis a tapé à mort. Yango la famille bota to consommer ko ya to consommer pardon moi ça a prévu to consommer moi ça a prévu très bien parti to mona ba vie matin to consommer pardon to consommer ngala Natala ki Nathalie te botala to partager ça bien et ça vraiment bien ma casse famille bota babi famille bota ya socière.
famille bote de Belleville Kandila patronne babi mama kioma babi a eratakate chez Belleville Kandila patronne eratakate balobi a écriture eratakate. Voilà la famille en tout cas na ebisi bino kaka bato na Bruxelles na bandel sur information to yamba mama Belleville to yamba vraiment pour que événement wala eleka kitoko. Qui est kitoko bokozana pour soutenir notre maman na Bruxelles maman osa makamba kitoko ba habitolia na ba orphelin to milana ba orphelin na ba veuve et ça kitoko lipambo li plus vraiment la linga bino mingi bo partager vidéo na biso obo like bo commenter et ko ça nga plaisir moi ko abinu ya famille bota bino batu bolinga biso pete bo limbisa biso ndi maman na belinga belle vite en tout cas limbisa biso désolé. Quant à moi je vous laisse bye bye.